esengo ya kutana biso sur lelo na émission na biso Révélation Kimbangu. Nazali na esengo ya ko présenter bino lisusu émission na biso mokolo mwa lelo. Ya solo na yambo ete to bande émission na biso to kosenga kaloyembo sima to kozonga po ete to beta masolo na mopaya na biso ya mokolo mwa lelo. Loembo kitoko epesama kibongo na bandeko nde lelo toyambeli bino mopaya ngo azali nani toyambi bongo papa Alpha Ntsevolo ya azali bongo mondimi kimbangiste ya lingomba kuna na umboka Maroc ya solo lelo toko traiter thème na biso mokolo mwa lelo pona nini okomaki kimbangiste nde tata mama Vanda landa nini oyo toko traiter lelo na papa Alpha mbote papa Alpha Ntsevolo. Mbote papa journaliste. Papa Moïse. Bazali kotala lelo na plateau na biso émission Révélation Kimbangu. Ya solo bazali na esenga komona biso lelo to traiter thème na biso pona nini okomaki kimbangiste. Mais avant to kende penza au fond ya thème na biso nazali na motuna moko kotuna pona nini Ntsevolo. Ntsevolo ça vient du verbe rire. Ndeto mona ki papa diangena na 5 mois. Asengi banzembo misatu Sevakwaku, les ambassadeurs et puis nzembo ya pitié. Mais nzembo ya Sevakwaku c'est-à-dire c'est quand même kokuya na mabelete. Et ya loba kiso ekokeli tango nde akosenga yango. Apesa kiso banzembo misatu wana mais nzembo moko bi so ekokeli tango nde akosenga yango. Donc voilà, bandeko va comprendre un peu combo na yo signification na papa Alpha. Question na biso ya liboso ezali pona nini okomaki kimbangiste. Premièrement, kozala kimbangiste to kozala convertité. Mais to bota makaba kimbangiste. Ndenge nini wana. Ndenge otuni motuna tozala ki banjelo. Ndenge na psaume 89 elobi Nzambe azali nzambe na ngoya katikati na banjelu otobengi banzambe eza biso. Donc tozaki na likolo nde atindi biso na mokito sa na elongo. Yango moni ki tozali banjelu. Mais ceci nezali que est-ce que tokozonga sous prochaine sur banjelu tozaki na likolo. Donc yango c'est examen moni tozali na sena ntango nde yango. Voilà papa Alpha tozali ko continuer ko développer lisolo na biso. Yebisa biso zwaki baptême na mbula nini. Na zwaki baptême en 1978 donc 78. Donc date nde na bosani mezaki na mois de juin. Nini penze motivaki yo okende kozwa baptême oyamba malokola mondimi kimbangiste. Premièrement dans la famille kimbangiste, j'ai eu baptême à l'âge de 12 ans. Nazali mon enkole donc ezali ka moko tokolo belate. Donc banena bakoko na biso et kititi na biso bakokololo.
bato ebele bazali kolanda biso sika oyo bakimbangiste na bano kimbangiste olobi momoko wana bana nkole elakisi nini exactement? Ezali famille des arrêtés et famille des arrêtés relégués kimbangistes. Donc bandima komi pesa mbeka. Donc ne babi que les sangs de martyrs yango dali semence de l'église kimbangiste. Voilà. Donc ceux qui te comprennent dengo lobi ozwa ki baptême c'est parce que ozaki na famille kimbangiste. Ezaki nango te par rapport à réalité ya moko yoka ki to monaki likambo moko songolo nde tindaki ozwa baptême. Donc okuli kaka pour kuti déjà bato bakati libota na bazali ko samba na lingomba wana c'est ça. Nazali nde moponami. Donc naza moponami ndenge na pesa explication ya Psaume 89. Donc nazalaki na tata molimo so ta partie ya likolo nde to akiti biso na mokili de to botami de respecter ordre de la nature nde to moni na mokanda ya Jérémie aba saibisa ki Jérémie malgré jeunesse na ye c'est-à-dire aponaki ye uta libumu ya mama na ye et biso pe lokola tozali baponami. Et voilà papa Alpha okomi kimbangiste wana ezaki na paroisse nini pe okotaki na mouvement to groupe nini mais kempe kobetela biso tangu okoti lingomba obandaki kosala activité nini exactement? Nazalaki na mouvement social de surveillants kimbangistes na paroisse ya Makala. Toza parmi bato oyo bazalaki ba formation à l'époque ya Bongolo. Donc à l'époque il y a papa Nkalambote, président Kalambote. Na ba président na biso papa Kivuvu, papa Jean papa Kudimwena, papa Bilolo, oya kenda na ngambu, papa Mawete. Voilà. Donc et puis batandaki biso di papa Membre, papa Dinsili Vuvu. Papa Soukami, donc papa Bazaki Mwebele. Bon souvenir nini ozalaka nango tangu okotaka na mouvement de la surveillance kimbangiste o pende tikala so ofandi bozo raisonner o pende za bon souvenir. Bon souvenir ezali tozaki bien formé et puis na discipline. Donc discipline ecclésiastique ekina yaki kati na biso. Na tango wana donc kotosa donc au monde so to ressemble na matete to kolonga makolo ko bana na bongolo to lali na bongolo le samedi na tongo to zwinzela na makolo ti na paroisse matete mais bay oyo baza na tenue photo même la bango ba sac na bango wana ngana na tenité à l'époque wana. Alors na Makala au sali combien de temps et puis après Makala okendaki wapi? Mais qu'un peu robete la biso na Makala tande na habité mais à un moment donné na tiaki moi pause talaka la jeunesse ndé na sima na ekobima na parcours ya Brazati Nigeria. Donc tout d'abord Algérie na zone Nigeria ndé situation na kotia sur base pena ya kimbangisme na kati ya Nigeria okoki kobetela biso tango komi na Nigeria nini motivaki yo ocha base ndenge uti koloba sikoyo ya kimbangiste kuna nde baformaki biso na likambo etali évangélisation. Tomoni papa président ya bankengi papa Vicky. Donc kuna pe église kimbangiste ezali voilà ezali baformaki biso papa Vicky wazali président bankengi pa ya papa Moïka Maurice pa ya papa papa Louis Maïmona bangonde baformaki biso na likambo etali évangélisation, l'histoire de l'église puisque l'évangile a une histoire. Le temps de que papa c'est moi qui m'a total histoire ni na salaki na mokili ndenge kolo so bengi Jésus de Nazareth et papa c'est moi qui m'a opé qui m'a au moins na ba Congo donc a tiré histoire na mokili. Après Nigeria osukaki kaka wana to continuer qui les sous. Donc parcours à Nigeria avant d'aller à Nigeria na mataki tout d'abord Algérie. Algérie
na tentaki voyage en 2001 pour la bimaki le 30 septembre 1999 dans le na Congo na longwaki na Congo le 30 septembre 1999 na bimi wana wuti na Angola. Alors quand on a mati na passé par Brazza, Cameroun, Algérie. Algérie n'a tenté voyage na Constantine, bakangi ngai. Batsenga na kasho na garde à vue, ndako bimisanga papa mfumo mbanza. Na ndenge nini eza révélation munene. Donc na kota ki beko. Na kati ya kasho. Na kati ya garde à vue. Na koti beko, il y a 3 jours avant batina ngai na prison, pour na leka na bar na niveau parquet. Pour qu'on ait les camions, ce soit bakangi yo faut qu'il y ait na prison peut ba proclamer yo OK osama na parquet. Wana mboka nini? Wana na ville ya Constantine na Algérie. OK. Ndé na garde à vue, ndé na mona pam fuma mbanza ayaki ko bimisanga. Poste faut ba extrader ngai na Congo. Pour mikana na voyager ki na ngwa ki mikana ya ba homme politique. Voilà, le titre belge. Ndé abimisi ngai. Après il faut passer na bar na parquet ba sambi singa ba condamné nga une année avec sursis ndé ba bifu ba refouler ngai ndé ba refouler nga sikoyo na frontière ya Algérie na Mali et c'est par là ndé na yaki na Nigeria. À partir de Nigeria na eu formation ndé tant na komaki na suka na bimasu pendant na remonter de nouveau na Maghreb ndé dimanche à Souka, na qui surpris à comment que papa lui m'a monté à Teyaki, avec le banacher que ça na papa na biso moko ayaki mission na esidi azotika biso. Wana yo na bosolo li to solo la quitté. To solo la qui pété. Et puis surpris chose na monaki avant na bima na Nigeria tant to célébrer qui 50 ans ya papa Simo Kimbangu ya disparition physique na yé. Nigeria salaki premier pays où a salaki ba nini ya nini ya papa Simo Kimbangu oyo en couleur. Alors ngata on a vu on a checké na sac et valise na ngai oyo na kanaki na voyager na ngoya sika na sombaki wana tiaki na ndako to fandaki na bandeko. Ndé na absence na nga baza ko apprendre nga partir Algérie que valise no wana etondaki na mikanda ba photo ya papa Simo Kimbangu. Donc bilamba ezaki na bilamba na longolaki sac lokoyaki sac moko na sombaki ya sika wana tiki on ndako to fana bandeko. Alors tant on a tiki ba photo na kati na tiki ba photo na pété na memaki yango mais du coup tant na valise etikala ki ya pamba vide tant on a commis en Algérie maman na biso moko pa ke mbangisa yaki pe na nzela wana bi papa alfa yo obimi otiki ba photo pa sibo mbao na kata valise na yo. Donc photo ne tourne qui na ba valise. Donc c'est pour dire que oyibo fonda qui na ezala ki moi la ngai. Pour na ba tendance nyo sur la kata ndako wana. Il y avait des témoins de Jéhovah, il y avait bateau ya groupe de l'église des réveils, il y avait bateau ya catholique. Donc biso ban sur la ki mais ba la kisi que papa Simon la kisi que wana bozala ki na ye azalaki azali moi na ngai. Donc voilà miracle on la mona pesu na Nigeria ngwana. Olongwe Nigeria otalisa ki wapi siko kutu na bosani kaka na Nigeria tana komaki na Nigeria sika vie oyo na kutana ki nango vraiment na komaki na bunga ki mwa mokenzela na kena kutana na paix à son âme Christ au côtier on va bien un prophète avec une église ya mune va bien Golgotha ya mune na province to kenda tikuna ngape na kenga bien en tout cas na zota lobiko ndeta on a komaki kuna to lali to komaki na pourquoi to lali na tongo nde babi ayambaka à partir à 16h à partir à 16h wana na ye na kati ya église na lali tant on a lali na ban ba jara ba ban lokola église ya catholique ya nini ya église na biso ya matete dikuna mona na se retrouver na kati ya na barrière omoni barrière ba surveillant ngasko na fa na barrière. Et là, mon papa m'a un jeep, il y a type militaire, et ça a capoté. On a vision. Vision. Aïe, à commis un jeep, à gangelinga, les fonds la barrière. On tient barrière pour Nanini. On tient barrière, les fonds là-bas, avec commandement. Mais non, même au relais quand même, à Malembe, à bien à Ebiso